Kanisi bisa mikili ya poto ezali kamonene ezali nzambe moto aza bolingo mpo na biso. Amen. Yango wana atushe motema na ye mpe areagir topesi merci na nzambe. Azongisela ye ebele esika na oyo euti oyo epai euti oyo. Azongisela ye ebele misala na ye mitambola malamu. Lokumu ezonga na nzambe biso toyoka esengo tosepeli. Vraiment joyeux Noël ya kitoko bakanisi biso mosika. Topesi merci mingi. Mikolo nyonso nzambe atondisa ye na mawe ekoki kote akanisa biso lisusu ezala liboso te ya suka pe te. Nyonso tyo yali esengo mingi lokola nzambe atindi bino lokola konsesi kristo otinda ye kotinda bino na maso boye osala jale esengo mingi tika tebomela na mosala tika tebomela na mokili likola biso boye tika tebomela na mokili likola biso ezali makambo mingi. Merci mingi mama koko ngai mobange na yo naza koloba ndenge bakoko nanga bakomeli ngai awa tokomi na bisengo tozalaki na susi Noël eleki siko toyolanda bonani soki tomonaki bango te tondikaniza na mabaku na mitema na biso mais kwa tomoni bapapa na bamama bakotala biso tosepeli tosengi mpa na nzambe apambola bango bakisa nyonso eleka baye nango lelo apambola Didi Dipumba na mboka France abakisela ye oyo ezangi mpo na biso mpo soki ezali ye te atinda bana biso dibiki ezali te na tosepeli mpenza oyo akoluka bango na mabe nyonso kosima bino te ifo ekobwaka mabisika bikauke. Masango bimisa 10. Problème de nous on a moral bien. J'ai comme ça au panza on toka bola. Vous avez pile me place ce qu'elle a charge. Le roi attaque. Ça qui m'a fait par rapport à la coupe d'Albanie, la folie, pour un moyen qui a demandé ici là-bas, il y a on a la fête de pour fêter la bakoko, on bosse na biso, merci. Si vous na bavivre, les gens biloko beaucoup pesa là. Vivre fait les pesa bango. Vivre fait na ba biloko lokola. Balo so ba pesa bango. Pesa bango te, de kona ba. Fais pas mi bali hein. Bonne année. Eza mwana bino azaka kuna na mboka engele akanisaki bino abite aya atindela bino te ya moke ayeli bino mwa savon mwa mapa po bomeka ata mwa sukali mpe na ti bolamuka nango na ntongo akanisi bino batata na ye na bamama na ye botya ye na kati ya losambo nzambe asunga ye mosala ekende liboso aso omoni awa eza place bakoko balalaka te bango bakabola mobiloko moti fo pesa mobiloko na nyonso na maboko bina na fin de l'année amaki akoki kolia ye moko te ndania na bapapa na ngai na mokeo nzambe asungaka nga ayeli bino mwa soso mwa masangu miliki biloko nyonso ayeli bino mpona nini bo ete le 1er janvier bofete Noël bonne année malamu mwa liloba okoki kotindela mwana na okuna na mboka ya ngele Bonjour.
Tu vas passer le carton, c'est plus ça va. C'était ça. Zela. Ah, tu as troisième savon pour le moteur. Tu as fait ça. Moi, la vie, habiter, donner mon bébé, moi, mapa, moi, tina sukali, pour être, pour fêter malamu, l'eau aussi, bah, sucre, bah, micabula, bah, mille, toi, non, bah, sucre, et là, tu as fait, trois. Comme ça, il y a là, toi aussi, ça coûte autour de ça va. On peut si les liens là. Ça la calcule à mon papier. Ezali. Ça fait ça. Tout le monde peut la vivre. Côté la bisoboli, tokola biloko ekolia la bisoboli, tokosala nango nini kolia o bien kobwaka o toboli boni. Pamba ta biloko ya biso lokola mbula, lokola tochanja to nini. Merci mingi kola ya bino. Tu wana taba ya bino. Ocho hapo mo ya seko. Ya ye politiko. Soto ya lesengo mingi lokola nzambe atindi bino lokola konsesi Kristo tina eko tinda bino na masa obo yotsala ya lesengo mingi tika tebomela na musala tika tebomela na mukili kwa biso boye tika tebomela na mukili kwa biso ezali makambo mingi lo nzambe na bino bomela na mukili kotala lokola biso boye nzambe na bino mbala mingi tosikolaka tosili kolaka ete nzambe akoya na bino pamba te kotunga moninga na makambo ndenge boye ezali likambo monene sutu lelo ezali mokolo ya biyenga noele tonsa mbula na mikolo yango nde eye kosalisa bato uma na mokili bana merci. Amen. Merci. Ok. Kuna prospère dans la chambre. Mambanda. Mama. Manda nanga. Kotala o. Bien, na sepeli mingi mambanda. Sepeli. Na bino ya mobali azalaka kuna na mboka ngele kuna pa mindele. Yango afetaki Noël habite bon année na fete na bamama na nga na bapapa na nga. Yango alobi ete akaniseli bino oyo mwa savoni kata mwa lamba moi sukali. Merci Coco, merci Coco na biso nzambe apambola ye. Pambola ye mama. Tindela mwana maloba lipamboli oloba te loba sukali wana kutu koloba te mama butu na moye tolala wana bapriere epa na bino
Café, tu comment il fallait faire ça? Il y avait que la cuisine. Kamata buza kubonde la biso kwa bakoko metoko toaki ba mama elo toko bakoko to meli toko mingi na mukiji Mama soke style singa toke pula pe bozala na makasi mukolo mususu pe tokomona biso awo tokomona na bino ko ya lokola boyabo to meli biso lelo to pesi merci mingi na oyo atindi bino na Nzambe oyo akotaka mbonele na mitinda nyonso ndenge atendaki ndenge bondiki mpe kotambola distance wana boya kotala biso merci mingi Soy vacino petit toke pula mais tu sais hein tu es que la cuisine ah tu es que la cuisine papa oh na tenga chasi wala merci 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 mais tu vois na biki penza na biki pisika Ndago to na mboka mindele aza mokonzi na biso arezonaki bino na to lokwa bofetaki noel ani bino bona ni bofete atineli bino mwa soso mwa sukali mwa mapa komone Didi Dipumba Didi Dipumba. akanise bino ete beaucoup sachet sachet Tiens le plateau wana. ah na yebo cha mosusu yango oyo ekoko sukali yango oyo ça va pousser voilà mili kitela ye ah kitela ye awo mili mo deki tiens ala omama Géa côté sur la chambre pourquoi basi donc te yaka savon bomba pona ye lokola basuka bilamba na ye savon ekele mpona bomba basuka bilamba na ye C'est que nous voyons ici, il y a oh, boss, Didi Dipumba vraiment en tout cas affecté mon karaté. Akanisi ba vieillard, ba orphelin et tout, aussi déjà na orphelinat pour mettre bon ba quelques biloko et puis tu es un homme de vieillard vraiment à retrouver nulle part ailleurs. Quelqu'un en Congo France ba bien aboyé. Boss moi les Maroliens bon on a un bateau vraiment c'est une très bonne chose et s'il était déjà on est là on continue avec le fair play de notre boss. Voilà. Ah, Didi Dipumba, Koko Loba Maloba bénédiction, Licolo ya papa wana vraiment. En tout cas, Didi akanisi biso mikili ya poto ezali kamonene ezali Nzambe moto aza bolingo mpona biso. Amen. Yango wana atushe motema na ye mpe areagir topesi merci na Nzambe. Azongisela ye ebele esika na oyo euti oyo epai euti oyo. Azongisela ye ebele misala me mitambola malamu lokumu ezonga na Nzambe biso toyoka esengo tosepeli vraiment joyeux Noël ya kitoko bakanisi biso mosika topesi merci mingi mikolo nyonso Nzambe atondisa ye na maoyo ekoki kote akanisa biso lisusu ezala mbala liboso te ya suka mpe te. mwana na mboka Ngela kanisi yo abi ete fete yango oyo fete
ayeli mwa loso mwa soso mwa miliki mapa na ti na savon ya nzoto na savon ya kosokola ta mwa elamba po ete otindela ta mwa alo maloba lipamboli za bafongwele bako mama ye nzayeti mwana okuna na mboka poto akaniseli atindeli ata mwa mapa mwa miliki na mwa savon po okanisela ye ata komaibitumba ayeba nimbe ye ayaka ayaka asalaka biso bikamwa me nzambe apambola ye totika ye na maboko na yesu azali na mapamboli ya koleka yo mpo ye bino sotu mapamboli ya koleka merci merci mbala nkamba na titu nsambo nzambe asala bikamwa moi mapa moi green Maintenant, le bâtiment se voit. não funda Ah, baga toi. Kuna nini tu ate? Ye zamana ya mwana. Ngamna sukula. Yepe. Nani? miliki savon opesa papa Tena makwasho. Mapesili. ekoti Bango bazima pa mshelo bazo wa miliki bele. papa Mshaza na kacha. Moko za kati. pesa bao mingi Mboka za na kacha. Mapa mswala kati. batikeli na basomo batikeli Ah? Abimagati. Abimagati. C'est mon qui travaille. Ni tout une fois. Ni ce une fois. À ça avec. Prospect. Il y a hier soir un mot. Bon, alors avec le matin, vous savez à tâter, hein, ça tombe pas du banda. Après, on a J'ai appelé ce site. Ah, il m'a fait 12 ans, c'est là que na sachet que za sidia pour sachet mo eza neza mapa na kati na boye faut tambola pe koko botindela ndeko mwana na bino na poto moto asali biloko oyo bolobele mwa liloba moko ya malamu mwa bénédiction lipamboli likolo ya mwana na bino vraiment abosepela loba Vraiment. Tosibeli mingi na groupe na biso awa. Ito batutambulaka te pe tomona pene te. Tosibeli mingi. Nzala bakisa mosusu. Movi bakontinue kosunga biso. Amen. je ne sois pas. Ah, là, Jean-Pierre. Il est Jean-Pierre. yo ko yo Comment on a fait la vague? Yes, Simon. Ouais, Gabriel. Simon. Ouais, Gabriel. ok Simon Gabriel oh zakati mobile Yo, Bikomola, il est Simon. Simon. Kabemba. Kabemba oh zakati Na baneo no shak samedi. Na kuta ronzo to makasi donc ndamara. Oui. Yo amasa na ngai. Wala kati nobi Kabemba la kutia wala na donc. Azima masa makosh bara donc salinga bien. Deuxième étape après orphelinat na Popo Kabaka orphelinat hors père iskao tozaki na ba leki na biso kaka ndenge na lobaki na bino topesi bango mwa moke biso awa tozwami na Wileri pembeni ya hôpital oyo Kabinda yango papa pembeni ya hôpital Kabinda na homme de vieillard toye awa komona ba koko wa biso
bakoko babiso bakoli ba vieillard oyo balekisi bakomi na 3e âge ndenge balobaka kaka to kaboli mwa muke to yaki nango muke oyo Didi Dipumba atindaki nzambe apambola ya mingi ndenge kaka bakoko balobi abakisi ya mingi moni liboko epesaka yango pe ezwaka kaka ne balobaka mono atinda makayende azwaka kaka bongo liboko epesi ata liboko mso yeba te me kaka yango nde ezwaka. En tout cas ma pamboli na boss Didi Dipumba. En tout cas merci beaucoup na acte oyo sali soki ba mikolo bwe ba ko sepelaka alia teloko muki asengi merci asengi merci nyoso wana nzambe akomona nzambe akopambola yango esalaka zuwa te soni ko France ekozalaka toujours chaîne ya liboso na internet oyo etalamaka. En tout cas eza pona ba acte ya boye acte ya oyo tomoni okuti mwa bato bazangi ba fete pe malamu hein koko bo fete pe malamu mwa kolia mwa soso totiki mwa loso wana ekosala bino be wana mwana bino Didi Dipumba nde atindi mingi te. Kombo Simon hein? Simon. Bando ya kotala bino ye moko mukolo biloko aza na poto. Mais mingi de makambo ba mingi zate kubikaka. Voilà. Merci beaucoup. Nzambe azala na bino Congo ekozika te Congo ekozala kaka uni na bolingo oyo Congolais aka na mo bolingo oyo tokotika ya biso te bakoko ba papa wa biso bana na biso ba orphelin tozaka kana bango na Congo France pona komeka kosunga bango. C'était bien votre humble serviteur Moïse Katomba na kati ya Congo France ni équipe mobimba Congo France. Je vois Newman derrière la caméra, Kenzo Mukendi na réalisation, Margot qui était ici et notre sœur Audrey, voilà, Audrey, na coordinateur Mouna Cédric. En tout cas, ba acte ya boye et salamaka poto mekaka kozala na moni hein dernier man ngana bosse loko moko mon vieux ici ka bat nyonso ba kolia zo ezalaka vraiment te. Oyale mutima bezalaka vraiment te. Ba acte ya boye ne salaka bien. En tout cas, restez branchés sur Congo France bokolanda élément oyo na intégralité nyonso. Merci. Bonne année na balanditu ya Congo France vraiment toyaki na moi geste boko amuke et outi vraiment musika na Paris et pas boss na biso Didi Dipumba ali a fait akaye mon côté ali akaye mon côté alobi ate amuke foko ba ko kabola na batu lelo toza na homme de vieillard en face il y a un veste na RTNC homme de vieillard toye kotala vraiment ba koko na biso ba oyo baza pe na posa ya biso bana na bango tosunga bango atana ebelete atana muke voilà Didi Dipumba la musika akanisi vraiment moi sukali moi mapa moi eloko muke pona ba koko na yepe ba mama na yeba sepela toza awa mama bolo ba mo eloko moko parce que balobi ate ya muke to ba kokabola na batunde geste wana vraiment moi na bino musika akanisi libino asale libino moi eloko muke kaka bokanisa ye ata pona wana ce qui vraiment bokoki kosenga ba merci à suka po déjà tozo sisa na biso na bino. Merci mingi mama koko ngai mo bange na yo na dako loba ndenge ba koko na ba komelinga yawa to komi na bisengo to zalaki na sushi Noël eleki siko to landa bonani soki to mona ke bango te to nganzo na mabaku na mitema na biso mais ko to moni ba papa na ba mama ba ko tala biso to sepeli to sengi pa na nzambe pambola bango bakisa nyoso eleka ba yena ngulelo Didi Dipumba comme Didi Dipumba pambola Didi Dipumba na mboka France abakisela ye oyo ezangi po na biso po soki ezali ye te atinda bana ba biso dibike zaite na to sepeli penda oyo akoluka bango na mabenyo so kusima bino te ifo ekobwaka mabisika bikauke. Amen. Wana ezalaki vraiment ba bénédiction ya ba mikolo. Voilà, ils arrivent vraiment à bénédiction à Mikolo, balobi zangagno some lipamboli te, so oza lipamboli, oza ya ko bata ma vraiment na se angolu, hein, boss na biso vraiment. OK, boss na biso vraiment bitumbe ko uta de partout mais ba olonga yo te parce que ba maman lokwa ya boy ba koko ya boy. Tant bazo pambola vraiment et ça la bien. Exemple pour na ba boss ya ba chaîne musu parce que babi awa to trouve nulle part ailleurs que na Congo France. Donc ba boss ya ba chaîne mususu ba tambongo ya mboka na biso vraiment soki bozo kanisela ba koko na biso. Tout le temps bozo les kabota la bango atana moi geste ya muke et la bango vraiment bien. En tout cas merci beaucoup, merci à notre boss tozaki na Muna, Margot, Christian. Donc voilà tozaki une équipe complète à Congo France juste pour na ko représenter boss na biso Didi Dipumba musika. Merci beaucoup vraiment na boss tozaki pambola ekoleka adwa ba pamboli mingi koleka na mulamu asali kwa na biso.
Kala, tu vas construire savon. On a poussé. Savon nous utilise. Savon nous, bangon nous basai quoi. Ndenge bangon bangon basai savon nous utilise. Savon à porter la utilise à porter. Bangon fait ça yango. Essa